Voilà, chers internautes, na pessimino bambo te bele place na saison mibino o bozo landa biso na kata Frog TV babi bilenga sike ye mamba sike bandi na kata Frog TV boye para Frog TV na bagag lelo Frog TV amemeli bino télé réalité balobi recette des stars. Recette des stars et les casco ndenge nini il faut que botu na po boye ba recette des stars et les kandenge nini to yambi ba star na bino bolingara mingi o botala rabango ba roleka na kata recette des stars ba présenter biso ba plat traditionnel na bango o zala muluba o zala mukongo o zala mungala o zala mswahili o zala mukongo awa na kata Frog TV bo banda ko l'exception ka ba repas traditionnel ya bangala. Oh ya ba mongo donc yango vraiment de tozana ngona posa babi Frog TV bilenga sike koti avec yemoko tutuka diata mon boss vraiment merci boss pour la confiance babi merci boss pour la considération babi boss aboye to mona na onte azala na été bon azana ye mais et pas na bi c'est différent parce que ba considération et au fait zaka tutuka diata na kata Frog TV bagag na bino pe ya kitoko bozwa yango wana ba émission na bino kitoko pe eza na kata Frog TV. Chers internautes, toza na kata commune ya Bondalungwa, toza na quartier Makelele, wopepa yotozo banda ya bino ya liboso émission na bino recette des stars avec 10 balles. 10 balles c'est pelisa bino pe na bagag na ye, na ba film na biso pe kalate pe a bando kota, yango na lelo to ba ite to banda na ye. To ye bananu nino ya bongisi po na biso na journal lelo recette lelo ezandenge nini. Ebi si bino place bozali place bozolanda biso bozalaka na ba bic na bino ba stylo na bino na ba carnet pona ko nota ka na ba recette mususu pe olinga ngo mingi mais ndenga ko lamba ngo penza bon okokaka nango mezala na mo mobulu mais na kata recette des stars ba banda ko l'exception na détail ba bike oyo esenga ndenge nini oyo esala ndenge nini soki to sangi sengo ko pesa ndenge nini donc bozala kaka brancher na kata Frog TV babi Frog TV nde makambo Frog TV c'est la différence tout cas diata mon patron mon boss vraiment merci beaucoup déjà tozwana nous la tokiti quartier place ya vandra toko ekoleka inapercité ba mère bazali ba frère bazali bana bazali te bana nous dibal azala ndenge nini na quartier a se comportera ndenge nini malgré qui artiste na ye malgré donc tozona mère bonjour maman maman j'espère que ebi dibal na ebi dibal bien moi na biso côté biso na quartier ba liboso na quartier na biso te azo ko se comporter bien to ko se parler makasi le bara pour flatter to ko se parler makasi ya mon amoureux gentil humble azo ko sola biso ba maman cool vraiment autant rapper ba pièce na ye to sto ba ndia ko ta ba pièce na ye to so mona vraiment peut-être azo tourner pe to so tala te ya tourner kitoko so ba biloko na sala wana asala ngo pe na quartier te moi ba désordre na ye wana bitumba mobulu na quartier zate na quartier azo ko se comporter quand des mois ko se comporta ka aza garçon bien gentil mbote na biso ba maman soko l'équipe tout mbote gentil fois partout tout ba bana mike ba so se pena makasi 10 balles vraiment merci beaucoup maman OK balobi Frog TV kande fumo na mamba boy to ko tasiko na kati place azali eza porte yo balobi nyoso grâce à Dieu merci Ndomba si vraiment balobi réel la makasi na kata Frog TV o sala ke ba image ki ndeki toko balobi boss Michel Ndomba si depuis Bruxelles na peso bambote ebele toko taka na kati to ba nini za na kati voilà tokoti déjà na kata lupangu Audrey Makela mon caméraman tokota déjà tozope ata moi mutu moko na kata lupangu to yeba pe ndenge nini artiste na biso 10 balles à se comporter ndenge nini bozala na ndenge nini na kata lupangu en tout cas azalaka bien azalaka vraiment bien le ba vérité ce peut boswana awa poto yebi mama pangu ndenge leka na komona kala mususu aselela bino ki pomba ki yanki awa na kata olobi ka vérité ya azalaka vraiment bien azalaka gentil azalaka problème na mutu asoni sa biso te ka ko sekisa aïe Audrey Makela balobi to kende sikoyo to mona porte na ye
On est là. Bonjour. Bonjour Christelle, oui déjà. Voilà, mange. Tata. bato nyonso ya quartier batongi yo tozwi déjà kisongi nyonso ndenge elekanaka ndenge mpo tungisaka bango na quartier déjà tozwi otuni bato ya quartier bateki yo diske déjà na lupango ya moyen baloba nde vérité so balobi vérité c'est bon. Voilà, cher internaute, déjà Dibal est là. Dibal aza déjà awa abongiseli biso déjà table ya kitoko, espace ya bien. Parce que Aizanda Kunaye, je vous signale que c'est déjà chez lui. Place où il y a bongi, c'est le biso repas ya malamu recette à kitoko. Oh, tozo zoye déjà bientôt. Dibal, lelo yebisa biso dévoiler biso non déjà secret mukie. Ndenge osa la makambango, lelo recette na biso lelo ezandini oyo bongiseli biso. Ouais, recette à lelo, eza vraiment biso. Et colon biso pena ba yandi. Et d'abord non, tu te présentes. Oh, c'est présenté nanou. Oui, to ebele na komba Dibal mais c'est présenté oyo zali et kolona yo vina yo mambutu. Ah ouais, on a béni d'abord bonjour tout bonsoir, ça n'est pas un hôtel émission. Comme on a béni tata. On dit bah les akoba théâtre, on t'appelle son président à Baptiste donc. C'est ça, nous avons yanzi ya bakata. Tellement na moins que si tu n'as mis ça qui tout comme kasi, bah il y a innovation masika. Fort TV, si tu vois que si tu n'as donc Fort TV et Mamasika, na CPL fort dans la vie genga mutel bosso na bagnon donc ba tout otala. Oh non s'abonner ta kota s'abonner parce que makambo de ba moninga yi ba mona pe ba artiste belé. Na obolinga makasi obolinga ngati bolinga bato bo mona ba ah. Merci vraiment boss Fort TV pena toujours. En tout cas diata patron. Ouais. Toujours. Vraiment. Totiko kasio kende na robongisa en attendant. Bisope to sala mama msusu vraiment. Déjà merci beaucoup à tous nos abonnés. Oyo nyonso ba s'abonner na kata Frog TV na pesi bino bambo tebele. Bino pe o non bo s'abonner te, bo s'abonner massivement parce que balobi recette des stars et yena mwandenge na ngo ba innovation nango. Awe zaka ba comédien te, na ba musicien, ba hommes et femmes de médias o nyonso ba lekaka o ba lekaka na ba TV ba rozala awa to yeba bango. C'est pas balambi mabe to lo ba vérité. Oh penza te alambi mabe mais je ne pense pas que ba lamba mabe. C'est sûr que bon lamba la bango kara bien. Vraiment merci beaucoup à Sisi Baïa depuis Angola. Na peso bambote belé Mavo Sekelo Kielo depuis Paris na peso bambote belé. Ma copine Jocelyne Olundwe na beau-frère na biso Pamphile Boula mokonza bel euro service na peso ba bisous et belé tous à la kaka branché na kata Frog TV. Voilà. Ah, on est là. Makela, zo pena mo image ne ba biloko ngo zo bimela. Ah. Oh, siko lelo obongisi nini? Ouais, nga sa muyanzi, na biso ba yanzi, to na biloko na biso to lia na mboka na biso. Na parmi biloko na biso to lia na mboka, to lia ka bitu ba yebo. Il y a moins que la bonne ici dans la mambine sur la maïgo. Na mungus pena. Nzombo. Nzombo. Akela zongo pena bien. Nzombo pena mnini donc pena misuni. Omoni biso utiliser nzombo to mungus. Na kotsa na mbinzo na maïgo parce que yango ebunga raté na maïa exact quoi ngolo. Donc ni on la bon ko la mélange chemin ngolo. Finalement on nzombo to mungus donc. Ça va passer pour ça kasi. Mayebo, notre na mai. On a mai pina à vendre. Oui, ils ont coca. Notre mayebo mai vendre. Suko mbinzo. Oh, na biso ba mo to be mbi. Mwambi. So be mwambi, mbinzo mbi. Donc nous mbinzo, notre awati. Notre njumu soupe même na ton mai. Na matio na moto et tout ensemble. Oh, la fond na to na mbinjo. Mbinjo. Moni. Sikoyo. Mais ça la basorte belé parce
eza basote ya mikie makasi ezali oyo mpe eza monene makasi te minene mpe eleki yango ezali po yango eza mabele moko boye soki na meki osangisa yango awa natisa yango boye donc oyo naoki ezwa sali mosusu na ndako natisa yango na mai natokisi yango nano etoka pena ebimisa basalite nyonso mpena pase yango mayebo natokisa te mayebo nde eza boni atiki na mai boye fo ezwa mwa ta donc fo ezvanda na mwa moke nde natiki na mai sikoyo natiki yango evanda mwa moke evanda mwa moke. Ah, j'espère que vous notez, hein, parce que dans le bas qui émission recette des stars, faut vous aller na moi carnet na bino na stylo, parce que boye faut le karakoko marango pe mon pandi, na ba vacancier na biso pe o ba ya robeta tour ba uta baliban na mboka, oye boye peut-être mon recette mo be sepeli sakio, o le biki a tenga vraiment na sepeli kana lia kaka ne na mona kiwana, toza na biso na ba numéro affiché na ba bon écran na bino, boko benga bo ba artiste pende ba roleka na ba ko défiler na 4 émissions recette des stars ba banda pe ko tika ba numéro na bango ezake bo bengi bango pe ba aider bino ba saleli bino ngo pe vraiment et les canons na ndenge to imaginer mais nzambe azaka na contrôle nyoso parce que biso penza moi le sambo déjà là na mona bishop Kisongo Philémon mon papa spirituel avec ma maman Espérance qui gouire vraiment là où vous êtes ma maman chérie mes parents chéris je vous fais des gros bisous na église Montabor biso pena trop moi bonzambe quoi ah parce que mayebo et binzo na toma mai avec son ce qu'on a riche pour nous rendre la riche déjà tout le monde était binzo na mai on a kata na vansi na mai nzela mona na mayebo wana na mayebo ça non problème té na mayebo c'est comme on a dit. Sika pena. Mona. Est-ce qu'il faut battre mai? Oui. Comme ça mai. Et go j'en monte pas 30 minutes. 30 minutes Ce qu'on est in ndengo bongisi repas no ya lelo. Épices que senga be épices nding. Po bato basalela tellement non c'est la bomboka na ko sangisa munele te o ezali matungulu esangana na ndembi matungulu somona ko na niveau obimisa ndembi munene boye c'est que ça na vitamine na makasi c'est que ne komeli makasi asa wana matungulu ndembi susu na somi pembeni pona ko sela ka matungulu ndembi te ndembi matungulu te quoi. Tomate sambuma, faut essayer en fausser la tomate sambuma. Ça ail. Ça ail. Poivron. Poivron. Ouais. Poivron. Voilà. Pili. On va bien en son. Muscade. Muscade donc. Muscade. Il faut que côté moi bien, hein. Pour moi on va faire ça coco ya coutume. Moi mafuta mbila nakosala huile te parce que oza nosala bomboka na village osona zone na village mafuta mbila avec biloko nyonso nabimisa biloko moko eza na sauce ya kitoko makasi vraiment ntina kotiala bato tu baexplike bato bamona ndenge nakosala yango okomoko après faut bapase yango ta 3 tours donc kotokuso na tokusaki mpo mabele oyo ekangama te mais oui. Ah bon. On dit ça peut sauce que l'on veut comme on prêt.
Donc quand moi tout le monde est dans beauté. Deuxième maille nous sauf non si maté pour petit moto. Mais ba maille c'est tikali wana ko. Faut ni kapena maboko. Donc zéro goût et kanga mitepo nebe to bongo donc basé le te kanga marape même CD donc on toki c'est ça bien un avantage pour basé le kanga maka ma bango kanga mara donc aka suna raton notre poisson bien té et c'est bilo te bébé on a sauce salon bien té au bien ou épuisé mais oui. Mais ça, parce que nous passons en union, comme si on a étape, nous avons 500 unions sur place. C'est ici déjà pour un binge de Sini. Pour un binge de Sini. Nous passons 3e fois. Ici. Il faut la prison pour les Kangamara fort. Ma case. Donc, invitez-moi pour le moment, tout le monde dans la main. Nous tous ainsi. Et risquez, moi, soyez écoutés ainsi. Non, pas ça, non, t'as pas passé, non. Donc, il faut changer ma couleur. Il est bien, c'est la couleur bien. Parce que il y a beaucoup de quartiers qui vivent à Canadien. Oui, merci. Tout le monde est soupolé. Qui ici peut me sangi si babilo renyo sona ba maye parce que tout comme une étape. Ah, surtout une étape non quand tu as ingrédients tout. Mais donc il y a un balamba on a nion son balamba. On va rendre de lamba. Et puis il y a peine et puis on va lamba on va prendre en place. Donc pour nous lamba ya bomboka. Ya mo ki mwana compliqué makasi ça ti. Ya wa salon ka boni wo salon de tout ça la fumbwa et pour ko salon. Joli pilipili batsaka na nzete oyo ya mutu batsaya so na longoli yango okoluka epanzana mutu mosusu akoka kolia pilipili te moalia biloko eza te. Salayanga,
otiki ngai Yesu tango yo ponaki Moïse Mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasozela yo sunganga yawe ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali pona tatola komono pona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela mais pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya Yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zameranga ata pasi ata minoko kokwakanga te Yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me pourtant lobaki tokopambolama tokomi wapi olobi nini nzambe na ngai tikanga te sokasiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe merci beaucoup. Tolié bien biloko kitoko to monaki ndenge bandaki mbinzo ndenge batoki si vraiment to sepeli makasi. Mot de la fin nous anini. D'abord, merci Christelle. Mot de la fin, mutu amoni explication vraiment clarté nani na lambi pour la caméra, ba ko filmer nga nyon sauter ti esoto non bon ko kate ça wana.
akobenga na numéro na opesa na kopesa l'explication bien même si bilo musu pe boye azama difficulté wala mon parce que ngai na koli na lambaka moi de la fin na ngai ba nyonso batala biso toujours na site na biso kitoko bozotala bagagi na Frog TV ko rappeler nga ko motenga za mwana ndako bo singa za mwana ndako na kota ya ndako mutako tsangeza die donc songo kanga mutako tsanga tanga die donc c'est ça merci boss batutu bo continue toujours botala bagagi d'abord jeune yana die faut féliciter azamba ida bien ka mo bing si ba imo c'est na gagi ben azopesa mino su bagagi na ba imo donc félicitations na ye bo continue toujours botala bo s'abonner toujours botala bagagi ya makasi oyaka d'abord on pesa contact na on va mettre contact qui n'a pas ça merci na batutu bolinga ngai na banina na ba boss tout ba ça ba site internet na ligmino makasi dombi na pesa mbote pesa za na pesa mbote pa papa na ngai bon tout à l'heure mon maman Solange na pesa mbote pa maman Adélie maman Ludovic RDC Lora makasi bino na kasi maman Karino Kako maman Iris maman Tete Kabole bino nyoso mo Carmen papa Tontoni papa Blaise na pesa mbote pa nde konanga lipasa na ezo dile tsunami papa na rande mutema ya Sido donc mutambi mutema mina e masa na baza toujours donc ce moni Sido batu tout bolinganga di bal boze belé donc na bino tout na ligno makasi na pesa no mbote trop ba mbote Joanna Kudimba la famille sage donc boze belé na ebiti na boaki na yibi na bosa no comme tout ça donc tout ça mais les manga téléphone nous soit pour ça contacter ngai moi remarque même si pe mutum so rapporter sur la na mona bagagi na TV nga tout na moi question bien ko ta contact na ngai na sa ona ya musu poto sur la ka plus 243 89 85 78 530 dans naza imouise antika imouise kolamba parce que maman tankina kangola biso sikala mabana na ndako koja kolamba donc kolamba pena ya voilà. Vraiment merci beaucoup tobanda ki émission na biso kitoko to silisi kitoko ambiance eleki kitoko elubu kitoko donc maramnyoso ya recette des stars lelo kitoko na kitoko vraiment merci beaucoup o etikali kaka na bino que bo s'abonner na kati ya Frog TV avec notre patron Tutuka Diata un boss moya gentil alingara bana na yeka ba progresser ba kendeka liboso vraiment merci beaucoup merci na bon na monde entier et si ka nyoso bokolanda émission oyo bo commenter bo liker bo partager vidéo bo s'abonner massivement ba conseil na bino ce qui pesa na erreur moto salaki na kati émission na biso bo benga biso ba numéro zawana toko yamba bino pe toko solola parce que on est ensemble msalango to banda na biso ra boye nul n'est parfait hein nul n'est parfait donc tozana pona bakoyo ka ba conseil na bino ba suggestion na bino bozape na posa ya invité mususu peut-être na choix na bino pe to tikela bino pe bo sala pe ba choix kaka na ba message na ndenge bo bando tikela biso to bando sala pe ba choix ndenge obino bo lingela kaka pona sepelisa bino vraiment quant à moi je vous dis merci et de bonnes choses partout là où vous allez suivre cette émission et on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Merci, bisous, bye.